La promesse est une dette. Voilà. Lelo tomoni Koffi Olomide a prometaki minu après barokende restaurant après ses sacs. Et voilà, tomoni photo, vidéo et kiye zongi. Bienvenue sur notre chaîne, la grande découverte TV. Beau s'abonner, beau liker, beau partager. Lelo tokosala ka analyse sur minu na papa naye. Papa oyo a prometaka et a réalisaka. Ah oui, Koffi Olomide biso na soto yebi azaki convoqué na sesak. Et mino oaza fille ene na ye accompagnaki Koffi Olomide ti na sesak. Koffi Olomide akeyi asambi ndenge kaba ekonvokaki ye alobi oasengela koloba isili asali mwa interview alaki mwana na ye mino alobi a présenté d'abord na média, a présenté qui est en français, a présenté puis na lingala. Et puis après ici, tokende restaurant. Mino peut habiter d'accord papa. Et tomoni kande na ici non, la promesse c'est une dette. Koffi Olomide a mimi mino na restaurant pake kolia champagne ki zongi ah non esali kitoko makasi. Bayebaka moto malamu na tango ya pasi. Et après Koffi Olomide ake kosepelisa mwana ye kolia na ye na restaurant en tout cas esali biso bien makasi. Et Koffi Olomide eza na nzembo moko asala na album na ye Elle et moi na a dédia vraiment dédia nzembo wana pona mwana na ye mino ya adede yango pena pona ye bandeko na nga se bozongi boke koyoka nzembo wana boyoka maloba oyo Koffi Olomide aloba oyoka pena nzembo wana maloba et tout et que presque ndenge mona mambo oyo chokomela ye et na assistance ya mwana na ye mino esali bien. Mais bato msu bakotuna Diddy Stone aza wapi bato bayebaka mingi ke Diddy Stone la fille à papa. Mais en tout cas makambo échangé mikolo ekomi mino la fille ya papa. Et petit à petit omona ki amour yango ezokola susu kitoko ya papa na mwana. Tolobi te ke Koffi Olomide alinga susu Diddy Stone te ba Del Piro te et tout non tolobi bongo te. Bango nyonso ba bana alinga bango mais pour le moment façon Koffi alingelaka vi na ye ezala na bana na ye ne to banda komona Koffi Olomide tout le temps na Diddy Stone akende boy ba mino o nyonso bazonga sima ba mino o bazaka vraiment derrière ba banda komona na soute zaika tout le temps Diddy et lelo tomoni mino akomi pe ko s'afficher selon ba dire ya bato bakoloba eza grâce ya mama si est-ce que eza solo donc pour Koffi Olomide apesa bolingo pa bana ne mosusu foka asinzi aya est-ce que mambo bato baoloba eza solo je ne pense pas eza kaka ye moko parce que komona boye bato mosusu bakomona lokwa ali azalaki mwasi mabe abandaki kokabola bana alingaki Koffi azala na bana mosusu te sinzi aye asangisi. Qu'est-ce qui prouve eza solo? Question mark. Mais biso toke na terrain wana te o eza important kaka que komona Koffi Olomide ndenge akolakisa bolingo envers mwana na ye mino ndenge pe mino akolakisa bolingo envers papa na ye parce que akutu mama si azate mama si azate atika na ndako ameka ko benga bébé na ya bébé alobi te yo vana na ndako yo fuzaka na ndako prevani même émission bolingaka bomonaka sinzi aleka penati donc Koffi ye pona ye mama si ye trop parler. Or na ba problème boyenge ezala sou bien soki sinzi azalaki pembeni parce que eza lokwa auti c'est ça qui t'in eza kwa moi fête mo boye réussite mo boye likamo boye esala bien vous en famille bozolia bozoseka bomona ki photo wana eza que Koffi Olomide azolia mwa video wana champagne ke ezongi mwa elo aolia eza na mesa wana bazolia bazoseka bazosolola en tout cas ça fait du bien esalaka bien lelo baparents lelo mingi baza solo kwa baparents kala te bandeko ngana mino toyebi baparents kala eza bandako otanga
Oh, bah, parents, lelo, baza toujours méchant envers bana. Lelo, parents, comment camarade ya mwana ye. Ba solo la. Mwana za facilité au singa papa eloko aza nango besoin. Mwana koma camarade ya mama, camarade ya papa. Mais natango akala toyebi ke ba papa na biso ezalaki pasi opusa na pembeni omona papa azalaka kanda. Soki papa aza na salon bana fu baza na chambre. Soki papa aza na chambre wana bana bazwi mwa mopepe. Soki papa nana ye te akendaki mosala wana bana ba à l'aise baosala nyonso balingi na mama. Mais soki ka papa ye voiture ka bamonika voiture ya papa mwana na mwana bendana bakomokota na ba chambre. Donc na tango akala eza na baparents mingi bana na bango bazalaki lokwa binemi na bango. Na oyeba eza na bafamille mosusu oyoka babenga papa na bango lion aye. Lion aye nkoi aye. Wana papa ye. Pour nini papa za très colérique avec bana na ye. Aza kaka en colère. Nandako papa sekara. Mais na kilelo, so tali ba film ba msu ba copie même mindele. Omuna ki papa akoma ya bana. Papa akoma camarade ya bana solo la bien na bana ko seka ba otala pe film ensemble. Bazo seka amour wana harmonie wana esala bien. Alors ba parents o bozana okana culture ya kala wana na bandako na bino kokoka ko sekisa bana te. Mwana oyeba o eza na kati ya motema ya mwana eza te yango moni bana ebele pe babeba bongo boluka bo changer mama komisa mwana na yo camarade na yo sololaka na ye lingo oyeba o eza kati na ye ndenge moko pe papa zwaka ta ya kolia na mwana na yo sololaka na ye linga mwana na koma camarade na yo puke oyeba o eza kati na ye po mitema o eza na mambo ebele na kati me Nzambe kama mtamona wa nuance. Donc muna mino boy na papa na esenga esengo. Okikolia, bazolia, bazosolola, bazoseka, accompagner papa na esala bien. C'est tout temps aux AP jeune mwana koli bokomi presque bataille moko esala vraiment kitoko. En tout cas, ba parents eza bien ko copier o eza malamu ya mabe boboaka. Et bravo mino na soutien au sali au lakisi envers papa na yo. Et félicitations et salut bien makasi. Continuez ka boye. Toyebi ke kota di diston pour les mémoires zakara maye koninga na mekeleka. La famille reste la famille est sacrée. Donc c'est ça. Voilà. Bisous bye. Tout mon ami. Mbalasima. Bye bye.